Merci beaucoup bandeko na biso oyo balandaka biso mingi na site na biso na ndeko na biso Carlos Kaluza maboko pembe oyo asalaka fierté ya ba image ya solo na kati ya Rotterdam na Hollande pe na kati ya Europe nyonso. Toza na plaisir ya koyamba lelo ndeko na biso oyo ayebani une personne, une grande personnalité qui fait la fierté de la musique congolaise, musique oyo te tobengaka ya mokili mais ya yembelaka mpona lokumu wa Nzambe. Pasteur frère Henri Papa, bonjour. Bonjour papa. Exactement, à Rotterdam, l'église, la voix de l'éternité, est dirigée par le pasteur Deo. Le ban de l'eau comme on a bandeko, oyo bakolanda on a émission oyo, na kati à Rotterdam, où visiter biso. Na pesi ba ono sombo te mingi na komo na Yesu Masia, zamba pambola bino biska bozali, abate la bino, zane sengo mingi rozala awa. Merci beaucoup, pasteur Henri Papa. Question liboso ezali banda carrière na ya musique album oyo bimisa oyo e bimisa po oyo balelo frère Henri Papa za album ni. Merci mingi tant bandi to baina dans l'éternel na ba année 99 2000 on a tout ça qui album ya Otobelemi kuna na embaki nzembo kumama na embaki to embaki mosumi na bato papa Alain papa Franck Nangai. À partir à Wana déjà partir à mission avant tout ça album déjà découverte bandaki déjà tant que ça il y a Otobelemi je crois à partir à Wana nous salaire qui démarrer. OK mutu nyonso era salaka musique era salaka moi eloko ne azalaka toujours na moi exemple modèle moko boye n'habité frère Henri Papa on a biso modèle ne zalaki nani. Merci mingi. Bon, nga modèle nangai de base nanu ezali papa Alain Moluto na papa Franck pour bon baza ba kambi na biso bazali vraiment un modèle na biso avant que tuna kota Gaël papa Franck azali déjà dirigeant na biso chorale l'église donc baza vraiment un modèle oyo basungi biso mingi na musala. Mais RTO kaka école d'adoration tout le monde a connu na kati frère Franck Moulaja Zali Henri Papa Moulaja et puis frère de Paul Moulaja. Bon, école d'adoration. Les accords la famille, école vraiment hôtel pour le recours Nzambe. Les groupe Salamagi depuis 2004 na initiative il y a Papa Franck Moulaja. Donc tous appels qu'on a ébélé, papa membre. Donc les groupe de musique où ils allaient travailler na tina où ils allaient louange pour adoration. OK. Bon, na quatre écoles d'adoration. Ba musicien ba travailler kuna baza musicien papa Franck Moulaja, toya papa Henri, toya frère de Paul ou bien mutu mutaza l'orchestre nem na quatre écoles d'adoration bo sangana rapo bo sala kibomoko. Biso na soto zali na bokambami ya papa Franck Moulaja. Donc biso nyonso wana toza na C ya papa Franck Moulaja. Mais ceux qui mutu na mutu ana initiative na ye papa Franck peut encourager yango soit dans un projet ou bien programme moko mais école d'adoration au cambine yango principal les alliés papa Franck Moulaja. En tout cas nzamba pambola bino po eza vraiment eloko ya ba famille nyonso te ke na kati ya libota bobandi na yaya Franck papa Henri de Paul azalaki pe dernièrement na Hollande awa une église pas pasteur Gisèle église gloire et sali na likabo oyo bozwa eza na mama moko boye alingako pe mingi abaki na tuno question moko maman Myriam na Amsterdam maman ba Christian na Ridile abaki na tuno yo ba relation nini bozala nango na frère Michel Bakenda azande ko na bino to azala na kati école d'adoration to frère ka boye bana ki boye. Merci à la frère car dans le Seigneur donc tu es béni depuis kala c'est ba né belé to mesane pe et puis à celle pe musala les autres pisa le kumu na nzambe mingi. Mais frère Nabiso dans le Seigneur. Nanisi maman Myriam a satisfaite na question na tout na concernant frère Michel Bakenda pour na papa Franck ba relation na bango. Papa Henri, tout le monde aux otambola mingi, to zo batte lelo yo ba kozila yo wapi. To itu ba kozila yo wapi? Oza na Europe, oza na Afrique na Congo, oza wapi? Bandeko baza na posa na yo, ba ko lukela yo wapi? Bon, si on a besoin de recommander Facebook, ou inbox wana page nanga ezali Henri Papa Moulaja.
eza page na ngai ya Facebook moto mpe akoki mpe kosala message email na ngai ezali Henri Papa Moulaja. À partir de là, on va recontacter ngai. Ben invitaka biso de gauche à droite, to bongisika horaire, to ya répondre na programme. Bon, à part la 4 écoles d'adoration, quelles sont vos relations avec les musiciens chrétiens Moussous Narati à Congo? Neti bandeko na biso pasteur Patrice Moï Moussoko, bandeko na biso pasteur Moïse Mbiye, Basser Lomo. Quelles sont vos relations à Bango? Merci, tous en relation à Moussala, tout ça ensemble. Les gens Moussala ensemble. Patrice est président de Bisso et l'association des musiciens. Il est à Bisso. Donc, nous avons la célébration. On va bien la célébration Pâques. On a bien les musiciens belés. Donc, on a vraiment une relation malade avec les musiciens chrétiens. Tout l'année pour la célébration Pâques, et Salemaki d'ailleurs, nous avons signalé que nous avons Bisso. Tous en DVD, na CD, il y a célébration Pâques. Il y a frère. Pasteur Henri Papa Moulaja au basalaki ya année 2017 ba CD wana ezali na kati Hollande so boso ba CD wana bo contacter ba maman na biso na église la voix de l'éternité maman Lissi l'église la voix de l'éternité azana ba DVD azana ba CD pe azana livre o ko mama ki pa ndeko na biso adorer Dieu sur la terre comme au ciel. Et ça livre moi exemple biloko kitoko na kati soko sombi yango tangi ozala décider o comprendre utilité pe adoration ngolo banini. Frère Henri Papa, programme eza ndenge nini? Tomoni semaine projet tozana Kenya en Hollande, boko beta c'est boko célébrer en Hollande, après Hollande ba programme eza ndenge nini? Merci mingi. Donc na yeye awa na compte ya Kenya. Kenya ezali festival ya louange adoration. Ezali ministère Mobimba. Ils ont travaillé pour la restauration et l'adoration. Alors, la compte à Kenya, tous allés qui la fois passée à Bruxelles, tu peux être concert Kuna, tu allés na frère Ike Baali, tu allés na Kenya Bandeko Belé. Alors, la compte à Kenya, samedi Oyo, il y a le 1er juillet, tu beta na Rotterdam, donc tu recommets sans Zambé, il y a un Obengi Sabandeko Nyoso. Il y a Hollande Mobimba, il y a Rotterdam, Amsterdam, partout. Boya pour qu'ensemble, tout Koumi Sanzambe, tout Netolaye. Donc, ça a essentiellement programme Nangai et Zali Kenya. Programme pasteur Henri Eza Kenya samedi Tolandi Malam. Tout le monde est belé dans l'église, il y a Ndegolabiso Samin donc à la Chikdam, place de la Kenya wana. Oh, on a Victor, ok, na salle Victor, place de la Kenya, Toya est belé. On a la pose ça, soit billet naé. À une église, la voix de l'éternité, va billet Zali. À aucune église, et pas, il y a frère GG à Samine, donc, va billet Zali. So, son billet, mon corps, ils ont 10 €, des billets, ils ont 15 €. Boya et belé, frère Azali, à Rosepeli, Sabi, soit adoration, et pas de bonzabé toujours. Donc, nous avons insisté, nous avons insisté, nous avons rendez-vous le 1er juillet. Torozana na salle à Victory Church, donc Toroye Melanzambe, bandeko nyonso à Rotterdam, partout puisque vous allez, Amsterdam, à toi na Laï, à toi na Maastricht, à toi zali Wapi, à toi na Ndoven, Kuna, Yakambangu, le 1er juillet Oyo, Torokomi Sanzambe, à partir de 15 h déjà Tobandi, donc Kenaya, Kembo Nayawe, célébration, louange, adoration. Nous avons un tout dans frère Ike Baali, tout dans la sœur Msoupé Belé, Bandeko Bayembaka. Donc, il y a vraiment un festival moko, ils ont 5 sabayembi pour le koum dans Zambie. Si on a un moko privé pour la moko na yeba, célébration et c'est le marathon na mingi na kati Congo célébration Pâques. Na habité est-ce que idée zali un jour célébration pe c'est na kati Europe, que célébration Pâques na kati Europe pour na bandeko pe à côté. Bon idée za nango, so ngikolo asungi. On a célébration, on a un makoki. On a un musicien, tout ça. Mais ceux qui ont un sungi, ils ont un salam. Ils sont disposés, ils ont un salam ensemble. Donc, ceux qui ont un coquille, ils ont tout ça. En tout cas, merci beaucoup, Bandeko. Oba Rolanda Bisso, tout aux Alandeko Labisso, pasteur Henri Papa, aye uniquement pour le festival où il y a Kenya au sein de la Hollande. Mais à part Kenya, le programme des Andéens dans l'Europe.
Bon, ndenge na tiko loba, donc programme bien essentiel les aka kenaya. Donc on a lukayo kotaka na Facebook na yo, soko pesa numéro contact na oza posa benga yo. Merci. Donc Facebook na ngezali Henri Papa Moulaja, Henri na I. Donc Henri Papa je crois que l'adresse monsieur Zebelé est en Haïti. Mais au bomoni Henri Papa Moulaja, Henri na I, eza page na officielle. Okoki ko aimer yango. Okoki pe rekomela ngai na adresse normale, eza Henri Papa Moulaja et code d'adoration. On est allé Facebook, ezali lisusu pe na email nanga pe za Henri Papa Moulaja @gmail.com. Donc Henri na I ezali à part ça okoki pe ko s'abonner na page nanga YouTube ezali pe Henri Papa Moulaja pe kaka na I. Donc la page nanga YouTube okoki ko s'abonner, donc to komeli ngai to regarder contact à tout moment. Ndeko lobi bien soko moni place bakomi Henri Papa Henri Riwana Y eza yete ya eza Henri Iwana na ina suka Y te Henri Papa Moulaja wana eza ye pour so moni ko na Facebook mona ba musuba koma na Y ba tripota ba Facebook abatu wana ko epa mutu mususu o bana komela ki frère azo répondre ngate frère azane humble brojije ndenge bojijaka. En tout cas, frère, merci beaucoup. Nzamba pambola yo. Musale kende liboso et puis retourne au samedi c'est le passé le kitoko peut retrouver à la bien. Vraiment merci kola pambola pe bino après mo bande konos balandi biso. Merci beaucoup te remercier pende kola biso o simba ki ba image kitoko. Autre le wara toujours qui fait la différence Carlos Kalouza, la main blanche, l'incomparable. Yende ayaki pour soigner ba image na kati Hollande. Tokopesa merci na pasteur Deo, pasteur église à la voix de l'éternité na bande kono so basala kana évangéliste Patrick, pasteur Pivot, tokopesa pe moto na pasteur Nyonso à Rotterdam, pasteur Piroger, église ya pasteur Piroger, l'église Gloire et Sali, pasteur Franck, pe tobo sanité, pasteur Ferdinand Konzo na kati église ya Pierre Angulaire ya prophète Alexis. Merci beaucoup. Nzamba pambola bino tokuta la samedi. Toye belé po ekozala toujours bonzambe na bonzambe. Merci mingi. Merci. Azana bomo Kolo Yesu alongolinga soni Masia Yesu akabelinga bomo Boya 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 Azana bomo Kolo Yesu alongolinga soni Masia Yesu akabelinga bomo Boya 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 Azana bomo Yesu Kolo Yesu alongolinga soni Masia Yesu akabelinga bomo Nazalaka ya kotelengana na mokili Moto masumu na natalanga na liswa mawe Kolo Yesu alongolinga soni Masia Yesu akabelinga bomo Mokili esimbela kinga mabanga pona kufa Lisumu nasalaki esengela kinga inaleka Kolo Yesu azu yesika na ngai Alobi na ngai va et ne pêche plus Boya 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 Nakomi pe moto asika ngai oyo Nayembi yango na nzembo Boya 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 Nayembi pe nzembo asika ngai oyo Oshilo
alongolanga botutu apesanga elonga. Yesu amemelanga bomengo, amemelanga bomengo, alongolanga botutu apesanga elonga. Sekele ya esengo, sekele ya esengo, mosika na Yesu nakosuka wapi? Yesu sekele ya esengo, sekele ya kobonga na vi, mosika na Yesu nakosuka wapi? Bolingo ya Jésus eyembisi nga nzembo ei Yesu yo oyayay amemi mikumba na nga Yesu yo nayemba te po nini nga yoyo melesi shilo Yesu Yesu azali malamu Yesu azali malamu Yesu azali malamu Yesu azali malamu Yesu apesinga kimyoyo mbongo epesaka teo apesinga esengo yo mayele epesaka teo Yesu azana bo